motema na ngai umela pe vanda bisika ozali kwete polo ne pole yo ne pole na ngai oyo na jela ka motema yo ne mwina na ngai nzela oyo na bilaka na kokebeli susu wake yo ne maloba ya bobo eta molina na sena tangoyo eka mabina nyokolo. Shalom, 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 peuple de Dieu. Mbote mingi na bandeko nyonso oyo tozali na mokili mobimba oyo bokolanda biso na ba exhortation oyo ya sango malamu. Liboso to banda ba exhortation na biso tokopesa Nzambe tata merci oyo apesi biso tango kitoko oyo. Kolo topesi yo merci po ti ozali malamu kombo na yo ekumisama kombo na yo ezala bule na siki tango oyo nkolo na maboko na yo ezali biso bana na yo Nzambe kosala partage ya sango malamu. Sika eti liloba oyo Nzambe tata bandeko nyonso bakoyoka liloba oyo efanda kati na mitema na bango Nzambe po te bamona bolamu Nzambe tata ya liloba na yo nkolo eti bapambola manatango oyo pe na turo ekoya Nzambe bazwa bomoi na seko oyo lakaki biso. Seigneur topesi yo merci po ti ozali Nzambe tata ya bolingo nyonso Nzambe tata ya mabongisi oyo ezala mpona lokumu na yo na kombo na kolo Yesu Masiya oyo azali nkolo mobateli mopesi na kimia pe na bwania nde na bondeli boye. Merci Seigneur. Amen. Lelo tokolobela concernant tokofungola ba Biblia na biso na mukanda na Actes des Apôtres. Tofungoli na Actes des Apôtres, tofungoli na Actes des Apôtres 8 tobandi na 26 tozokita malembe kino na 40. Teme na biso ezali eti oyebi te. Onde ezali teme na biso. Teme na biso ezali oyebi te. Ya teme na biso. Lelo tokoloba concernant lisolo ya Philippe na mosali ya mokonzi ya Ethiopie. Yango lelo tokolobela. Totangi liloba na Nzambe na kombo na kolo Yesu Masiya. Mukolo moko angelu ya nkolo alobi na Philippe telema pe kende na epai ya esobe ti okomona nzela oyo elongwa na Jerusalem pe ekenda na Gaza. Landa nzela yango. Philippe atelemi pe akei. Akutani na mutu moko ya mboka ya Ethiopie. Ye azalaki mobateli ya mbongo mpe ya biloko nyonso ya mama mukonzi ya Ethiopie. Mutu yango baboma ye mukongo. Ayaki na Jerusalem pona kosambela. Pe azalaki kozonga na mboka na ye. Afandaki na Chariti mpe azalaki kotanga mukanda ya profeta Esaya. Molimo mosantu alobi na Philippe kende mpe pusana penepene ya Chariti wana. Philippe akei mbangu mpe ayoki mutu yango azali kotanga mukanda ya profeta Esaya. Bongo atuni ye, oyebi tina ya makambu ozali kotanga? Ye azongisi, ndenge nini nakoki koyeba yango soki mutu alimboleli ngai te. Bongo alobi na Philippe, amata na Chariti mpe afanda pembeni na ye. Eteni ya mukanda ya Nzambe ye azalaki kotanga yango oyo. Akomaki lokola meme oyo balingi koboma. Lokola mwana meme oyo elelaka te. Tangu bazali kolongola yango bapwali. Afungolaki ata munoko te. Basambwisaki ye mpe
bakatelaki ye etumbu ya liwa. Ata mutu moko te akoki koloba sango ya bana na ye, pamba te balongolaki ye na mokili. Mutu wana ya Etiopi atuni Filipe, nabondeli yo, yebisa ngai profeti akoma makambu wana pona nani? Akoma pona ye moko to pona mutu mususu? Bongo Filipe abandi kolimbola maloba yango mpe na ndenge wana atei ye sango malamu ya Yesu. Awa bazalaki kaka kolanda nzela na bango. Bakomi na esika moko ezalaki na mai, pe mutu wana alobi, tala mai yango oyo. Eloko nini ezali kopekisa ngai nazwa batizi musikoyo? Filipe alobi na ye, soki ondimi na motema moko okoki kozwa batizimu. Ye azongisi, nandimi ete Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe. Bongo akangi chareti bakiti bango mibale na mai mpe Filipe abatisi ye. Awa babimi na mai, molimo ya Nkolo alimwisi Filipe. Mutu wana ya Etiopi amonaki ye lisusu te. Bongo asimbi nzela akei na esengo. Kasi Filipe aye komonana na vile ya Azoti, pe akei kosakola sango malamu na bamboka nyonso ti tango akomaki na César. Alléluia, peuple de Dieu. Lelo tozali kolobela konsena lisolo ya Filipe na mosali ya mama mokonzi ya Ethiopie. Tozolobela lisolo oyo lele pote liloba Nzambe lobi na biso eti mukolo moko angelu ya Nkolo alobi na Filipe, telema kende na lisobe. Mukolo moko angelu na Nkolo ayaki koyebisa Filipe ete Filipe, telema pe kende na lisobe. Okomona nzela oyo ekenda na Jerusalemi. Okomona nzela oyo ekenda na Jerusalemi ti na Gaza, landa nzela wana. Na tango wana Filipe atelemaki pe akendaki. Tango akendaki kuna akutanaki na mwana mobali moko. Mwana mobali wana ye azalaki mutu ya Ethiopie. Mwana mobali wana ye penza azalaki kouta na Ethiopie pona kokende kosambela na Jerusalemi. Liloba Nzambe lobi ete tango Filipe akomaki na esika wana akutaki mwana mobali wana ya Ethiopie. Mwana mobali wana azalaki na kati ya chareti na ye. Tango Filipe amonaki chareti wana, mulimo mosantu, mulimo na Nzambe alobaki na Filipe ete Filipe kende na Filipe pusana na chareti wana. Filipe tango ayokaki bongo, Filipe akendaki mbangu pene ya chareti wana. Pe akutaki mwana mobali oyo ya Ethiopie, ye azalaki kotanga mukanda ya Nzambe, azalaki kotanga mukanda ya profeta Isaya. Alléluia, peuple de Dieu. Mukanda ya profeta Isaya oyo azalaki kotanga. Tango Filipe akomaki wana, Filipe atunaki ye, oyebi makambu oyo ozali kotanga? Mutu na Ethiopie wana alobaki nini? Alobi ete nakoyeba yango ndenge nini soki mutu alimboli ngai yango te. Ndenge nini nga nako koyeba makambu oyo soki mutu aspikenga makambu yango te, nakoyeba yango ndenge nini? Alléluia, peuple de Dieu. Na tango wana mutu ya Ethiopie ye penza ayebisaki Filipe ete Filipe amata na chareti na ye, afanda pembeni na ye. Na tango wana Filipe amataki na chareti pe afandaki pembeni ya mutu wana. Filipe afandaki na pembeni ya mutu wana. Filipe eteni ya liloba ya Nzambe oyo mutu na Ethiopie azalaki kotanga, eteni yango.
mutu na Ethiopia azali kotanga makambo nini? Makambo oyo mutu na Ethiopia azali kotanga bien sûr azali kotanga liloba na Nzambe. Mais liloba ya Nzambe oyo azali kotanga ye moko pena azali ko comprendre te. Azali ko comprendre te makambo ya azali kotanga. Ndenge moko pe lelo na mukili na biso awa na se. Tozana bandeko mingi tango mususu tozana bandeko mingi. Bakendaka église. Bakendaka église po baza bana na Nzambe, basambelaka. Po baza bana na Nzambe. Ekoki na biso ete tosambela Nzambe tata na biso. Bakendaka ba église, mais zana bandeko mingi awa na se na moi. Batanga Bible. Mais makambo o bango bazotanga bazo comprendre peut-être makambo o bango bazali kotanga. Alléluia peuple de Dieu. Makambo o bandeko mingi tozana bango na se na moi bazo kotanga makambo ya Nzambe, bazo kotanga mikanda ya Nzambe, bazo kotanga Biblia, mais Biblia o bango bazali kotanga bazali ko comprendre yango te. Bazo ko comprendre yango te ndeko na ngai. Yango awa na mukili na biso ya se, yango awa na mukili na biso ya se tozana makambo mingi ya pasi. Makambo mingi ya pasi tozana ngo awa. Tozana pasi makasi awa na se na moi. Tango mususu batu kozanga bolingo. Tango mususu batu ko yinana. Tango mususu batu ko bomana. Tango mususu batu bazana lukoso. Bazana lukoso tango mususu lokola ke ye moko kaka abonga kaka ye moko abonga kaka lelo kaka. Batu mususu bazana lukoso tango mususu lukoso ya koyiba mbongo. Tango mususu mutu ayibi mbongo, mutu ayibi 47 millions na mbongo ebele oyo tango mususu leta akoki kotongela bandaku, kosalela ba ekole, kosala ba hôpital pona eko ko soutenir batu mususu. Mais tango mususu mutu azana lukoso ya koyiba mbongo wana, yibi mbongo wana ezalaka pona ye moko. Posi sauna makambo ezanga tina. Na mukili na biso awo le na mukili lelo tokomi na pasi mingi pona nini ke batu bazali kotanga makambo ya Nzambe, batu bazali kosambela bazo kobongola mitema te. Bazo kotanga makambo ya Nzambe bazo kotanga bazali ko comprendre yango te. Yango na sena moyi awo lelo tokomi na pasi makasi. Tozomona batu ko yinana, batu ko swana, batu ko bunda, batu ko bomana. Batu bazali ko kosana entre bango na bango bandeko bazo kosana. Pona nini ke pasi eleki mingi. Pona nini makambo ya Nzambe tozo ko comprendre makambo ya Nzambe te. Makambo ya Nzambe tozo ko comprendre yango te, tozo kende ba église mikolo nyonso. Tozo ko bondela Nzambe mikolo nyonso. Mais tango mususu tozo comprendre peut-être que posa Nzambe ezali nini na posa Nzambe epai na biso ezali nini. Posa Nzambe ezali nini epai na biso. Ndenge moko pe tomoni awa na Biblia. Tomoni awa na Biblia mutu na Ethiopia ye azali kotanga makambo ya Nzambe, mais makambo oyo azali kotanga bandeko azali ko comprendre makambo ngo te. Azali ko comprendre ngo te bandeko balingami. Yango esengaki ete Philippe aya afanda pembeni na ye po Philippe aya ko expliquer makambo oyo azali kotanga. Liyoba soki tozali ko continuer tozomona ete liyoba Nzambe lobi na biso nini awa. Liyoba Nzambe lobi na biso boyi. Eteni oyo ye mutu ya Ethiopia azali kotanga, eteni ya liloba Nzambe. Eteni c'est-à-dire ezali lokola ke page oyo ya Biblia to loba lokola verset oyo azali kotanga ya liloba Nzambe. Verset ngo ya ngoyo. Verset ngo elobi nini oyo azali kotanga. O Philippe atuna ki ete eske osoko comprendre makambo oyo azali kotanga. Mutu na Ethiopia lobaki na Philippe ete nakoyeba yango ndenge nini soki mutu expliquer nga yango te ndenge nakoyeba yango. C'est-à-dire mutu na Ethiopia ayebaki te makambo oyo azali kotanga. Mutu na Ethiopia ayebaki te. Yango temi na biso ya ba exhortation oyo to temi na biso ya mateya oyo temi na biso eza ete oyebi te. Ozotanga Bible, mais Bible oyo ozotanga oyebi yango te. Yango temi na biso eza ete oyebi te. Po mutu na Ethiopia ayebaki te. Malgré asimbaki Bible na maboko, malgré azali kotanga bina bien, azotanga bien ndenge mutu atangaka. Mais makambo ya azali kotanga ayebaki makambo yango te. Yango esengaki lokola ke Philippe amata na charity pona expliquer makambo oyo ye azali kotanga. Verset oyo azali kotanga, liloba na Nzambe libete eteni ya liloba na Nzambe oyo azali kotanga eteni yango ya ngoyo. Aloba azali kotanga nini? Mutu na Ethiopia azali kotanga awa. Liloba na Nzambe lobi ete akomaki lokola meme oyo balingi koboma.
lokola mwana meme oyo elelaka te tangu bazali kolongola yango bapwali. Liloba Nzambe lobete mutu na Ethiopie eteni ya liloba ya Nzambe oyo azali kotanga ezali yango oyo nasili kotanga azali kotanga esika oyo alobi atangaki boyi ke akomaki lokola lokola meme oyo balingi kobuma, lokola mwana meme oyo elelaka te tangu bazali kolongola yango bapwali. Akomaki lokola meme oyo balingi kobuma, lokola mwana meme oyo elelaka te tangu bazali kolongola yango bapwali. Ye akomaki ndenge wana. Soto pusani balobi na biso nini? Afungolaki ata munoko te. Basambwisaki ye pe bakatelaki ye etumbu ya liwa. Afungolaki ata munoko te. Basambwisaki ye epai na batu basambwisaki ye pe bakatelaki ye etumbu ya liwa. Ata mutu moko te akoki koloba sango ya bana na ye, pamba te balongolaki ye na mokili. Ata mutu moko te nakati ya batu wana oyo bazalaki kosambusa ye, nakati ya batu wana oyo bakatelaki ye etumbu ya liwa, nakati na batu wana ezala mutu moko te akokaki koloba sango ya bana na ye. Ezala mutu moko te alobaki sango ya bana na ye. Basambwisaki ye pe balongolaki ye wapi? Balongolaki ye na mokili. Mutu wana ya Ethiopie atuni, Filipe, nabondeli yo yebisa ngai profete akoma makambu wana pona nani? Mutu na Ethiopie wana atunaki Filipe, alobaki ete nabondeli yo, pamba te makambu onga nazali kotanga nazoko comprendre yango pena te. Nazotanga ete akomaki lokola mwana meme oyo balingi kobuma. Akomaki lokola mwana meme oyo elelaka te tango bazali kolongola yango bapwali. Akomaki basambwisaki ye, bakatelaki ye etumbu ya liwa. Ata mutu moko te akoki koloba sango ya bana na ye, pamba te balongolaki ye na mokili. Filipe nabondeli yo explique ngai profete akomaki makambo oyo pona nani? Profete akomaki makambo oyo pona nani? Akomaki makambo oyo pona ye moko to pona mutu mususu? Nabondeli yo Filipe explique ngai makambo oyo, po makambo oyo nazokotanga ngo nazoko comprendre te makambo oyo nazokotanga. Profete akomaki makambo oyo pona nani? Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tomoni mutu na Ethiopie kotanga Biblia, tomoni mutu na Ethiopie kotanga liloba ya Nzambe. Liloba ya Nzambe azali kotanga zoko comprendre te. Yango alobi ete Philippe na bondeli yo explique nga mutu prophète akomaki makambo oyo pona nani? Pona ye moko to pona mutu mususu? Awa na Biblia tomoni ete mutu akoma pona ye moko to pona mutu mususu. Bongo Philippe abandi kolimbola maloba yango mpe na ndenge wana ateye sango malamu ya Yesu. Awa mutu na Ethiopie assista koyebisa Philippe ete Philippe explique makambo oyo. Awa Philippe explique ye makambo oyo. Philippe na bongo Philippe akokaki koteya mutu na Ethiopie sango malamu. Akokaki koyebisa sango malamu oyo. Abisaki ete makambo oyo yo zali kotanga. Makambo oyo yo zali kotanga pe oyo yo ozali ko comprendre te. Makambo oyo bakoma yango pona Yesu ya Nazareti. Bakoma makambo oyo pona Yesu na Nazareti. Makambo oyo bakomaki yango pona ye. Na nzela na bongo nde Philippe azwaki
azwaki nzela ya koteya mutu oyo sango malamu. Ayebisaki sango malamu ya nani? Sango malamu ya Kolo Yesu Masiya. Ayebisaki ete mutu oyo mwana meme oyo yozo kotanga. Mwana meme oyo balobili awa ete akomaki lokola mwana meme oyo balingi kobuma. Akomaki lokola mwana meme oyo balingi kobuma. Meme oyo elelaka te tango bazokolongola ngo bapwali. Meme wana ezali nani? Meme wana ezali Yesu Masiya. Yesu Masiya mwana na Nzambe, Yesu na Nazareti. Yende mwana na meme. Yende azali meme ya Nzambe. Ningi liloba ezokoloba na biso awa na Biblia oyo ya Lingala onga nazali kotanga. Liloba la Nzambe lobi ete akomaki lokola nani? Akomaki lokola mwana meme. Mwana meme oyo balingi kobuma. Mwana meme oyo elelaka te tango bazokolongola yango bapwali. Ningi akomaki. Basambusaki ye. Bakatelaki ye etumbu ya liwa. Ata mutu moko te akoye koloba sango ya bana na ye. Ata mutu moko te oyo azalaki na ngambo na ye pona kolobela ye malamu. Pona kolobela ye ete na sansi ete aza mutu malamu, aza moyenge bini, aza mosantu, abikisaka batu, asala makambo ya malamu, eloko moko te ya mabe oyo asali oyo azali ko meriter wake bokatile etumbu oyo pa kufa, asali mabe te. Liba na Nzambe lobete atako tu mutu moko te akoye koloba sango ya bana na ye, mutu moko te akoye kolobela ye malamu. Alléluia peuple de Dieu. Pote bakatelaki etumbu ya liwa. Balongolaki ye na mukili. C'est-à-dire ete babomaki ye. Babomaki ye. Nani wana oyo babomaki? Mutu oyo babomaki, mwana meme oyo babomaki ezali Yesu ya Nazareti. Yesu mwana na Nzambe oyo ya Nazareti. Ye wana nde Nzambe tata atindaki. Nzambe tata atindelaki biso mwana ye se moko. Mwana ye oyo ayaki aona mukili. Puna kokufila biso, puna masumu na biso, puna kokufila biso, puna mabe na biso. Mabe oyo biso tosaya kolinga. Yango ye ayaki alongola biso na mabe, alongola biso na masumu. Yende mutazwaki esika na biso. Liba na Nzambe lobi na biso ete basambusaki ye pona nani? Basambusaki ye pona biso. Bakateleki etumbu ya liwa pona nani? Pona biso. Balongolaki ye na mukili pona nani? Pona biso. Babomaki ye pona nini? Pona masumu na biso. Alléluia peuple de Dieu. Est-ce que ye asalaki mabe? Asalaki mabe te. Poti liba na Nzambe lobi na biso ete ye atikelaki kosala lisumu te. Awa na mukila. Lisumu epai na ye ezalaki te. C'est-à-dire asalaki mabe te. Mais yango nde esteplisaki Nzambe yende aleka ndengwana po akwa kobikisa biso akwa kobikisa biso ba oyo tobungaki na présence ya Nzambe. Biso ba oyo na présence ya Nzambe tobungaki topengwaki na bakomandima ya Nzambe. Topengwaki tokomaki musika na bakomandima ya Nzambe. Tozali kosala makambo oyo ya mabe. Makambo oyo Nzambe tata azalaki kopekisa biso. Makambo oyo Nzambe tata azalaki koboya yango biso tozali kosala. Makambo wana ekomaki malamu epai na biso. Tozali kosala mabe, tozali kosala masumu na miso na Nzambe. Yango ete Nzambe tata atalaki ete pote libota mobimba oyo ebebisama te. Yango ete Nzambe tata atindelaki biso mwana na ye se moko. Oyo tozali kolobela awa, oyo tozali kolobela ete akomaki lokola mwana meme oyo balingi kobuma. Akomaki lokola mwana meme oyo bazali kolongola bapwali oyo elelaka te. Alléluia peuple de Dieu. Mwana meme wana ezali nani? Ezali Kolo Yesu Masiya. Kolo Yesu Kristo. Yende azali mwana ya meme ya Nzambe. Yende akomaki lokola mwana meme. Akomaki lokola mwana meme pona nini? Pona masumu na biso. Yende mtu ayaki kolongola biso na masumu. Na masumu oyo biso tozali kolinga. Na mabe oyo biso tozali kolinga. Bizalili oyo eboyamaki na miso na Nzambe. Ye ayaki pona alongola biso na bizalili wana. Liba na Nzambe lobi na biso bongo. Awa mutu na Ethiopia azali kotanga makambo oyo, azali kotanga makomi ya Nzambe. Ayebaki te tina nini ya makambo oyo azali kotanga, ayebaki tina nango te.
malgré azali kotanga bien mais makambo ya azali kotanga azali ko comprendre yango te yango esenga ke Philippe aya lelo oyo nazali ko représenter lokola Philippe na bomo nazali ko représenter lokola Philippe na mateya oyo sango malamu epai na yo ndeko mulingami ndeko mobali ndeko mwasi papa to mama oyo okoko kolanda ba exhortation oyo nga nazali lokola Philippe oyo nazo koyebisa yo oyo nazali ko limbola to ko expliquer maloba oyo ya Nzambe epote yo ko koyeba ezana mutu moko oyo Nzambe tata atindaki pona yo Nzambe tata atindaki mutu moko awo na mukili pona yo na ngai mutu wana lo aya ko kufa pona masumu na biso aya ko longola biso na masumu aya ko longola biso na mabe mutu wana aya pona kubikisa biso pote to ko kubika ezana mutu moko oyo Nzambe tata atindaki biso mutu yango ezali nani ezali kolo Yesu Masia ndenge moko pito moni yango ana Biblia mutu na Ethiopie ayebaki te ye ayebaki na yeti malgré azali ko kende mwana malgré azali ko kende na église azali ko uta na Ethiopie kino ko kende na Jérusalem pona kosambela Nzambe mais mutu na Ethiopie ayebaki te makambo oyo ye azali kotanga na Biblia na ye ayebaki te yango moneke Philippe ayaki pona ko expliquer makambo wana oyo ekoki na yelo waki ye ayeba poto zana bandeko mingi awa na sena moyi bazana nuna connaissance pene ya makasi te ya makambo Nzambe malgré bazotanga ba Biblia malgré bakendaka ba église mais connaissance ya makambo Nzambe nanu bakomi na ngote tokokoma na ngona ndenge nini tokokoma na ngona na nzela na koyoka batei mususu o bazana connaissance tango mususu connaissance koleka biso poli lo Nzambe lobi na biso ete toyebi ndambu peto sakolaka ndambu c'est-à-dire toyebi ndambu peto teyaka ndambu na nzela na ndambu oyo zali koyoka yango nde ekosala ete yo pe okoma na connaissance lokola bandeko oyo bakomi na connaissance lelo bango pe bayokaki kaka epai ya basali ya Nzambe mususu. Alléluia peuple de Dieu. So tozali komona na Biblia to bazali koloba na biso nini balobi na biso boye awa bazalaki kaka kolanda nzela na bango bakomi na esika moko ezalaki na mai mpe mutu wana alobi tala mai yango oyo eloko nini ezali kopekisa ngai nazwa baptême sikoyo tangu wana bazalaki kolanda nzela na bango po bazalaki na charité na kati ya charité bazokende Philippe azokoteya ye sango malamu bazokolanda nzela na bango bazokende tango bakomaki esika moko esika wana ezalaki na mai bamonaki mai mutu na Ethiopie ayebisaki Philippe nini ayebisaki Philippe abiete tala mai yango oyo eloko nini ezokopekisa ngai po tinazwa baptême sikoyo eloko nini ezokopekisa ngai Philippe ayebisaki mutu wana ndenge nini Philippe ayebisaki ete soki ondimi liyoba Nzambe lobi ete Philippe alobi na ye soki ondimi na motema moko okoki kozwa baptême. Philippe ayebisaki mutu wana ete soki ondimi na motema moko okoki kozwa nini okoki kozwa baptême. C'est-à-dire kondima nkolo kondima Nzambe na motema moko c'est-à-dire soki ondimi na motema moko ya busolo ezatiki lokoki na mitema mibale tango ondimaki Nzambe simanango na moma moko bota mususu Nzambe wana yo ndimaki ata mususu ali okomi kaka lokola mutu oyo andimaki Nzambe te c'est-à-dire soko ondimi Nzambe ofondima Nzambe na motema moko c'est-à-dire na motema moko ya busolo ondimi Nzambe na busolo penake ondimi ye yango liyoba na Nzambe lobi na biso boye Philippe alobi na ye ete soko ondimi na motema moko wana nde okoki kozwa baptême. Alléluia peuple de Dieu. Kokende église eza malamu. Kokende église kokende kosambela Nzambe eza malamu. Kokende église ezali malamu mais loko nde oyo eleki malamu koleka eza nde kondima fondima Nzambe na motema na yo mobimba. Esika nde tozobetela seti yango na fondima Nzambe na motema na yo mobimba fondima nkolo na motema na yo moko fondima ye. C'est-à-dire soki okende église soki ozana no mutu okendaka église mais soki nkolo Yesu Masia soki ondimi ye te c'est-à-dire na église yo ozokende kosala no mosala ya pamba
ozokende kosala mosala ya pamba eza peti ke ndenge ozokende église eza tike lwa ke ndenge ozokende église ali so okomi mwana na Nzambe nani okomi nani mwana na Nzambe te mutu azokokoma kaka mwana na Nzambe so na mukolo wana kaka oyo ye andimi kolo Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi ondimi kolo Yesu Masiya lokola mwana na Nzambe oyo Nzambe tata atindelaki yo soko ondimi na motema moko na nzela na kozwa baptisme Nzambe tata azoko note kombo na yo na liste ya bana na yeke okomi mwana na Nzambe. Mais soko ndimi kolo Yesu Masiya te na motema na yo, c'est-à-dire yo mwana, c'est-à-dire yo nani okomi mwana na Nzambe te. Eya tozo ke no église. Eya tozo pesa no makabo. Eya tozo pesa no badimi, ozo pesa badon, ozo soutenir misala ya Nzambe. Et tant que nani ndimi kolo Yesu Masiya te na motema na yo, mwana na Nzambe yo nani okomi mwana na Nzambe te. Ya omonike awa tozo beta sete pona likambo ya kondima. Mutu na Ethiopie pe azali pe okende pe na église, azali pe okende kosambela. Mais malgré azali okende kosambela, azali uta musika uti Ethiopie kini okende na Jérusalem. Malgré azali sala ba trafic wana, mais andimaki na kolo Yesu Masiya tina motema na ye. Yango Philippe ayebisaki ete soko ndimi na motema moko wande okoki kozwa baptisme. Yango bandiko na ngai to sala makasi pona kondima. Tosala makasi pona kondima nkolo, tondima nkolo na bomu ina biso, tondima Nzambe na bomu ina biso, pote toko wakubika. Tondima Nzambe, tondima ina mitema na biso, wana to kondima ito ndimie pe tozwa baptisme. Pote biso bina tozwa bolimbisi ya masumu. Pote biso bina tolongwa na kanda ya Nzambe, kanda Nzambe oyo ezali koya na mukili. Pote biso tozala mise à part na kanda wana. Tondima Nzambe na bomu ina biso, tondima mwana na Nzambe oyo atindelaki biso. Awa liloba Nzambe lobi nini? Soko ndimi na motema moko wana nde okoki kozwa baptisme. Ye azongisi, mutu na Ethiopie azongisi. Ye azongisi na ndimi te Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe. Bongo akangi chareti bakiti bango mibale na mai mpe Filipe abatisi ye. Awa babimina na mai mulimo ya nkolo alimwisi Filipe mutu wana ya Ethiopie amoni ye lisusu te. Liyoba Nzambe lobi nini? Tango mutu na Ethiopie na asili kondima ete ke Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe. Liyoba Nzambe lobi ete na tango wana bakangaki chareti bango bale na Filipe. Bakiteki na mai pote Filipe abatisa ye. Pote Filipe amonaki ete mutu wana asili kondima ndimi nkolo animete Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe. Eza bina ya solo ke ye pina za mwana na Nzambe. Na tango wana Filipe amonaki kondima wana pe ayoki amona matoi na ye. Na tango wana Filipe abatisaki mutu na Ethiopie wana. Tango asili ko batisa ye liyoba Nzambe lobi nini? Tango bazobima na mai mulimo ya nkolo elimwisaki Filipe. Filipe alimwaki David na miso ya mutu wana. Mutu wana amonaki su Filipe te. Liyoba Nzambe lebite Filipe akendaki kobimila na mboka ya Azote. Kuna nde akendaki kuna nde azali kosakola sango malamu. Kuna nde azali koteya sango malamu. Pe soki bongo te akendaki kosuka tina bamboka ya nini na mboka ya César. Nyonso wana pona kosakola sango malamu ya bokonzi ya Nzambe. Koyebisa batu sango malamu, koyebisa batu ete batu bandimela Nzambe na bomoi na bango, bandima mutinda mina Nzambe, bandima kolo Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na bango, pote bango bandima ye pe na sima kondima ye bazwa baptisme, pote bango bazwa bolimbisi na masumu bako bakobika. Filipe akendeki na bamboka na kosakola sango malamu. Tomoni awa ete mutu na Ethiopie tengo atikalaki, mutu na Ethiopie liyoba Nzambe lobete mutu na Ethiopie atikalaki ye moko. Na tango wana ete azongaki na esengo na mboka na ye. Azongaki na esengo pote ye asili kondima nkolo na motema na ye pe azwi baptisme. Na tango wana yazwaki baptisme, c'est-à-dire na mukolo wana kaka oyo yazwaki baptisme, na mukolo wana kaka oyo asili kondima. Na mukolo wana kaka oyo yazwaki baptisme, c'est-à-dire na mukolo wana ye akomaki rekoni epai na Nzambe lokola nani, lokola mwana na Nzambe. Po mutu azoko koma mwana na Nzambe na nzela na kondima Kristu Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Na nzela na kondima Kristu Yesu lokola Seigneur et Sauveur.
kondima ye ete ye azali mwana na Nzambe, azali mutu oyo Nzambe tata atindaki. Soki osili soko ndimi ye pe soki bongo te wana ozwa baptisme, ozwi baptisme, yo pena Nzambe tata akonote Nzambe tata akonote na livre na ete yo okomi mwana na Nzambe po yo ndimi mutu oyo yatindilaki yo. Mais soki mutu oyo yatindilaki yo soki ondimi soki ozokondima ye kaka te kino lelo oyo ndeko na ngai eza kuti yo zali kokende église, eza kuti yo zali kosala nyonso ya malamu na église, ndeko na ngai yeba ngoke yo mwana na Nzambe nano okomi nano te, nano okomi nano mwana na Nzambe te, ozana mwana na Nzambe te. Malgré opesaka na yo ba makabo, ozopesa ba dîme, ozopesa ba don, ozoko soutenir ba œuvre ya Nzambe, ozoko sala malamu, mais nano okomi mwana na Nzambe te. Pote yo ondimi mwana na Nzambe te na bomoi na yo, lokola mokonzi pe mobikisi na yo, pote yo ndimi ye te. Mutu azoko koma kaka mwana na Nzambe na nzela na kondima Kristo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, wana nde okomi mwana na Nzambe. Alléluia peuple de Dieu. Po na mukili awa tozali entre peuple de Dieu tozali entre batu ya Nzambe na bana na Nzambe. C'est-à-dire batu ya Nzambe na bana na Nzambe. Batu oyo ya Nzambe baza batu oyo nanu bandimi nkolo te. Kasi bana na Nzambe baza batu oyo bandimini nkolo Yesu Masiya na bomoi na bango nde bakomi bana na Nzambe. Soki tokei na mukanda na Mark 16, ofungoli na Mark 16 obandi yango ape na 16. Kuna bazokoloba na biso nini? Soki tokotala ngo na lombangu, kuna bazokoloba na biso nini? Balobi na biso buyi. Mark 16 elobi nini? Elobi buyi. Mark 16 elobi buyi. Mutu oyo akondimela ngai pe akozwa baptisme akobika. Alléluia peuple de Dieu. Awa nkolo albete mutu oyo akondimela ye pe akozwa baptisme mutu wana akobika. C'est-à-dire soki ondimi nkolo Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi et soki bongo te faut zwa baptisme. Baptisme wana c'est-à-dire que faut kota na mai, baptisme ya mai, faut kota na mai. Basali ya Nzambe banganga Nzambe badindisho na mai, c'est-à-dire okufi na nkolo Yesu Masiya pe osekwi na nkolo Yesu Masiya. Cérémonie ya kodinda na mai, c'est-à-dire cérémonie wana eza cérémonie ya kokufa, okufi na nkolo Yesu Kristo. Tango badindisho na mai, tango bazobimiso na mai, c'est-à-dire osekwi na nkolo Yesu Masiya. Wana nde ezali cérémonie wana elakisi ndenge wana. Ondimi nkolo Yesu Masiya, ondimi Nzambe, c'est-à-dire faut baptisme. Okufi na ye pe osekwi na ye. Ndenge basili koloba awa. Mutu oyo andimeli ngai pe akozwa baptisme akobika. Kasi oyo akondimela ngai te akozwa etumbu. Alléluia peuple de Dieu. Mutu oyo akondimela ngai pe akozwa baptisme, mutu wana akusala nini? Akobika. Kasi mutu oyo akondimela ngai te, mutu wana akozwa nini? Akozwa etumbu ya Nzambe yango ya kozwa. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo ezali sango malamu mpona kotalisa bana na Nzambe, mpona kotalisa peuple de Dieu, kotalisa bandeko nyonso oyo balingi kopusa na epai na Nzambe tata na biso. Po de Nzambe tata na biso afungoli maboko mibale, azali kozela biso lokoke biso tozonga epai na ye, tozonga na makolo na ye. Aza prêt mpona koyamba biso. Po de yesi asala deja nyonso na ekulusu, na tina na biso. Asala deja nyonso si asopa deja makila na talo. Asoba deja makila na talo na tina na biso, c'est-à-dire azozela biso tozonga epai na ye, so tozonga epai na ye, aza prêt mpona kolimbisa biso. Alléluia peuple de Dieu. Yango te oyo ezali sango malamu mpona bandeko nyonso oyo nanu bandimi Nzambe te na bomoi na bango. Bandeko nyonso oyo nanu bandimi nkolo Yesu Masiya te lokola mokonzi pe mobikisi. Oyo na bandimi te lokola mwana na Nzambe. Oyo nde eza sango malamu. Occasion epesami biso yango tango lokola tosala tango mpona kondima bokonzi ya Nzambe, mpona kondima mwana na Nzambe. Poti mikolo oyo tokomi na mikolo mabe. Oyo eza mikolo mabe tokomi, eza mikolo susu ya kolekisaka boyi na pamba te. Eza mikolo lokola ya koprepare avenir na biso mpona kozonga ya mwana na Nzambe. Pote mwana na Nzambe kozonga na ye ekomi penepene. Mwana na Nzambe azali koya, nkolo Yesu Masiya azokoya.
azoko yana mukili kozonga na yekomi pene ndeko na ngai yango mikolo ofo ekuna biso foto mibongisa tango biso tozoko beta trompette tango biso tozoko beta trompette o tozali ko beta tozali ko talisa libota na nzambe ete nkolo makolo na ye eza na nzela nkolo azoko ya tango nkolo ko ya ndeko na yo ndeko na nga akuta yo dizake yo ozazi ya kobongama lokola babale 10 vierge oyo bazali kozela mobali na libala oyo akobala libala nzambe lobeti na bale 10 vierge wana 5 bazalaki ya bazoba 5 bazalaki ya mayele bazoba bamemaki minda na bango kasi petrole ezalaki ya muke kaka ba oyo mayele bamemaki minda na bango etonda na petrole na milangi mosusu ya reserve libala nzambe lobi nini na tango wana bazalaki kozela mobali na libala oyo kokenda bango kozela mobali na libala ya umelaki makasi mpona koya umelaki bango nyonso balembaki pe bayokaki pongi balalaki na kati ya butu bayoki mungongo moko ekangaki ete botala mobali aye na tango wana bango 10 bazalaki komibongisa bazalaki kobongisa baminda na bango libala nzambe lobi ete oya bazoba wana bamemaki petrole ya muke bakendaki kosenga epai ya baoya mayele wana ke bopesa biso ndambo ya bapetrole na bino pote ya biso baminda ezokokenda kokufa baoya mayele balobi ete petrole eza kaka mpona biso moto opesa bino eza te bokende na wenze esika batekaka petrole bosomba ya bino petrole na tango wana bango balambwaki butu mpona kokende koluka petrole libala nzambe ezoba na biso ete tango bango bazokende 5 wana tango bazokende koluka petrole na nsima sikoyo mobali na libala ayaki kokuta 5 oyo mayele wana bazokozela ye akoteki na bango na kati ya fete bongo bakangaki ndako na fungola oyo bazoba wana tango bayaki bazala kobeta porte mukonzi fungolela biso mukonzi alobaki ete nalobi na bino solo nayebi bino te ndeko na ngai mukolokolo iso masi ya koya soki akuti yo oza nanu pre te soki akuti yo na mulongo ya 5 wana ya bazoba ndeko na ngai yo okokende wapi yo okokende wapi na mukolo wana okokende wapi ndeko na ngai yango ndeko na ngai tosalela tango ndeko na ngai mpona tondima nzambe na bomoi tondima bokonzi ya nzambe mpe tondima motindami ya nzambe mutu oyo nzambe tata atindilaki biso tondima ye pote ye pena apesa biso molimo mosantu oyo ye alakaki biso c'est-à-dire soki nakeyeli mpona kolimbola soki nakeyeli mpona koexplike c'est-à-dire mwinda mukristu azali mwinda biso nde toza boto tozali minda me mwinda epelaka yango moko te mwinda epelaka na petrole na biso ezali molimo mosantu c'est-à-dire soki ozali mwinda fo ozala mpe na molimo mosantu soki ozali mwinda soki molimo mosantu azali te kati na yo c'est-à-dire mwinda wana ekokende na kokufa ndenge tomoni ba 5 wana oyo bazalaki na baminda bango mpe bazalaki na baminda na bango ekendeki na kokufa po bazalaki so na molimo mosantu te po batikaki makambo ya nzambe batikaki liloba ya nzambe yango te bazalaki so na molimo mosantu te kati na bango mwinda ezali biso bato ndenge tozala biso bakristu tozali minda me minda ezalaka na nini ezalaka na petrole mukristu akoki azala na nani akoki azala na molimo mosantu kati na ye mutu oyo bazokobenga mukristu ekoki na yo fo ozala na molimo mosantu soki nani ozwi molimo mosantu te ekoki na yo obondelaka nzambe atinda molimo nzambe apesa yo molimo mosantu po molimo mosantu sa ya eza kati na biso ayaki mokolo ya Pentecote ntango bayekoli bazalaki na chambre haute bazalaki ya kosangana bazalaki kobondela mpona kozela promese oyo nkolo alakaki bango mpo te nkolo alobaki ete nakei kasi nakotindela bino mosalisi nakotindela bino mosungi ye molimo mosantu nakotindela bino c'est-à-dire molimo mosantu se ayadi eza kati na biso soki ozangi molimo mosantu ekoki na yo osenga epai na nzambe oyo apesaka bato na biloko na boboto nzambe akopesa yo likabo ya molimo mosantu avanda kati na yo mpo te mwinda na yo ekoka kokufa te. Alleluya peuple de Dieu. Tosalela tango bandeko na ngai. Tala mutu na Ethiopie oyo andimaki koloso masiya na mukolo wana oyo yakutanaki na Philippe.
yango ye andimaki kolo so masiya mikolo nyonso wana azali kokende na église mikolo nyonso wana azali na ye kokende na église mais soki akutanaka na Philippe te soki ye akufi sango okutana na Philippe toyebi te ke ntango mosusu mutu na Ethiopie wana alingai mpe kokende na lifelo po te ye azalaki mpena rekoni te lokola mwana na Nzambe azalaki na liste ya bana na Nzambe te po andimaki kolo so masiya te lokola mokonzi mpe mobikisi na ye yango ete ndeko na ngai ndeko molingami osili koyoka sango malamu oyo nabondeli yo na bolingo ya nkolo salela tango ndeko na ngai mikolo tozala eza su mikolo ya kolekisa na pamba te tondima bokonzi ya Nzambe tondima kolo so masiya tondima mwana na Nzambe na bomoi na biso tozwa baptisme po tokoka kobika po tokoka kolongwa na kanda oyo ya kanda ya Nzambe kanda oyo ezoya awa na mokili biso tozala mise à part na kanda wana po soki tondimi mwana na Nzambe te na bomoi na biso ndeko na ngai na mokolo wana tokozala wapi mokolo wana tokozala wapi na mokolo wana yo na ngai tokozala wapi yango ete tika ete nkolo Nzambe tata ya bolingo apambola biso nyonso oyo tosili koyoka sango malamu oyo ya liloba ya Nzambe liloba oyo tosili koyoka evanda na mitema na biso tokomona bolamu ya liloba oyo tokangama na Nzambe na yebi Nzambe tata aza na biso elongo. Merci bandeko pona ba exhortation na biso ya sango malamu tosilisi yango awa tokobondela pona kopesa Nzambe tata merci oyo abandaki na biso lokola alpha pe asukisi na biso lokola omega. Seigneur topesho merci po tozali malamu kombo na wekumisama kombo na wezala bule merci Nzambe tata po tobandaki na biso Nzambe ya ba exhortation oyo ya sango malamu pe osilisi na biso bana na yo Nzambe tata nyonso tosili kosolola Nzambe liloba oyo efanda na mitema ya bandeko na biso Nzambe po te bamona bolamu na yo Nzambe po te bapambola mana tango oyo pe na tango oyo koya Nzambe bazwa bomoi na seko oyo lakaki biso topesi merci po tozali Nzambe tata ya bolingo tata ya boboto tata oyo kolingaka biso tata oyo opesi biso bilaka na yo Nzambe oh Nzambe tata na bule topesi merci po te ozali malamu bolamu na yo Nzambe ezali monene na bomoi na biso